Nako sepela lokolo okoti na monde na biso okoti sika. Oluka biso bato tokufela mibali kala, ba veve ya kala. Toye biso ezaka ndenge nini. Po yoza nouveau ne pa na biso koti sika na monde ya biso. Tuna biso batokufela mibali kala, ndenge nini to vivaka na bana ya mobali atika bango nyonso. Tokabola kate. Po eloko bande kokufela, o eloko bande kosaisa ozuwa eza susu te. Etika siko nini bolingo kaka nde otika na ngo po bana wana yo boti oza na bango bolingo bokola bango kimia. Po bana okanisa teke bana yo boti ne bango bakosunga kaka te. Na ba oyo bato msusu baboti mais ndenge kovanda bango malamu bakoza reconnaissant na yo bakotika ote. Luka biso bato tokufela mibali kala toko topesa o leçon ya kotika la veuve. Ilo bananga yango wana. Oluka veuve ya lingomba nyonso kopona lingomba te. Mangomba ta misatu mine mitano kutanisa bango ba expliquer ndenge nini monde oyo koti sika. Ezaka monde moko mto azaka na jalousie te. Azaka na bolingo na komikitisa. Nde loko ya muto yo tika na ngono tika ka komikitisa na koza na bolingo. Yango wana. Omoni eza choc. Bandimaki teke lelo yo bakozanga papa. Soko likambo ezali balobi na français le ça s'élève en famille. Bana ba approcher maman na bango. Ba yoka mama. Yebe mama ayoka bana. Si s'agit à kolimbisa soki mama za na faute asengi bana bolimbisi. So be bana bazala mabe, basengi mama bolimbisi. Ba continuer po papa za le susciter mutatika la monga za mama. Alors bana nyos ba se confier na mama na bango. Yebe mama se confier na bana. Conseil na kopesa kaka yango wana po eza passe. Po bandimaki te lelo papa ko tika bango na modelo papa tiki bango. Salut Nabilo, on s'auto, vous savez, makasi na www.cleboa.com. C'est bien Freddy Akimbe Douli Douréa. Où il y a sa beauté à ma chérie, moto la vérité, qualité à Badjo, c'est-à-dire petit frère propre à Onge Akimbe. Le lobo, vous comprenez, tout ça, on a Aurélis. Aurélis, c'est tellement qui tout, on a quatre abondal. Tout ça souvent, na umba, tara mamonde bandé, tout ça souvent na umba potongo la valeur ajoutée oyo kito tout ça comme invisible morazalewa mais boza tellement belé de la nation tonton bandalom invisible papi gene pichumangaya lelo to beta masolo bo toujours détail ba makamo izo circuler sur mort ya papa Wemba nenga tika kibiso simanayi makambo izo leka nde toye bango qu'est-ce qui se passe mais dans un ngamo côté tous en a un bateau baki ke oza combat cash ezala na ba preuve à l'appui combat photo boni bien Freddy Akimbe, merci beaucoup la parole, merci na ba internautes de partout dans le monde entier. Na Cleboa.com de la nation, Toto Mbanda, Motola Tembi, Babikembesili. Merci beaucoup pour l'opportunité. Toujours aux opérations à Cleboa, surtout. Merci. Na Paulin, Mungimba, Boudaka, Babi, Mongo Bouyazan à Londres. Merci beaucoup, Nayo, Papa na Grâce, Bénédicte. Merci beaucoup, Nayo, P. Herman Amporio, Azaka Wanaka Pona. Musala na endengi elongo bani babi toza na place kitoko makasi neti toza na Londres neti toza na Paris toza na Belgique mais non nous sommes bel et bien à Bandalungwa babi Bandal c'est Paris toza juste on a Lac Moero numéro 25 à Bandalungwa na Bandal Moulard babi flat kitoko restauration service traiteur donc terrasse tabaki kitoko au Molia place que kitoko ezali empereur azana pour babino vraiment na pesi moti na maître Mbaki pour le cadre qui tourne à tout ça, l'émission Umbakaji.
Voilà, Omba Potongo, Toko Taramamongo, avant, émission tout ça qui est bosso, ouais, Kumbakaj, ouais, tout l'accès qui, Maman Nabiso Kato, tout l'accès Pena, Maman Nabiso, la première dame, Maman Olive, tout ça qui m'a réaction belé, ça dit entre Manayo, Benga qui est belé vraiment. Mais, dès que tu as dit Kumbakaj, plus avec les images. Côté na yo na habité parce que ba dossier zo bima kaka. Tout ça qui d'abord na dossier à Mabana, tout ça qui est ba dossier à 40 jours où ils a déjà au biso singa qui faisait là le 14 juin. Ben c'est là calcul na bango ça le 11, c'est ça non? Oui. Voilà. Le biso né de singa qui est là le 14. Mais au makotongo makambo yo to bima susu. Il y a lettre. Tout le monde dit lettre où il y a tinda quitté. Mais tout le monde dit courrier où il y a zongi. Que cimetière wana n'engeza boye. Muto a gros pekisa. Tu vas combattre mon accord. Et ça procureur général. À part procureur général, mon côté a réussi sous pekisa. Mais bah échange. N'engeza ça la qui est monsieur Subaru qui est décota la cimetière à papa, je me suis dit à Batour, mais et comme il y a une tour, il y a Kofi Olomide, tout le monde dit maman courrier. Il y a évité ceux qui sont aux côtés de Tambola qui, pour nos combats, malgré tout ça ensemble, mais tout ça un peu par Pierre, il y a Keboé, il y a Keboé, il y a Keboé, il y a Nation Zakoto, papi Gene, et puis surtout. Voilà, pour dire, ça fait vraiment très mal. On a le baki, deux le premier, je ne peux pas pour qui, on a le baki, aller voir les choses, papa ndé à Kofi-Ngama. Voilà. Papa qui est Papa Wemba, Juchon Wemba de le défunt, autre bien déjà. Parce que aller voir les choses, ils ont qui n'ont pas ma vie. Voilà. On a pour le moment dans le banane, pour le moment on a mamie qui est maman Amazon. Tout bien que mamie, Aza maman, Aza maman nini. Mais pourquoi au Pékissa, nous tous les artistes musiciens, au boyer na matanga a été. Aboye na comment on a parlé du peuple a été, aboye na cinquantenaire a été, aboye même le jour où l'enterrement a été, à respecter Nyonso, voire même Tina au Kenenaye à Bidja Kozoko ya Kundekonaye qui est Papa Wimba. Moi je parle bien de Kofi Olomide qui est la Pekisa qui est Nyonso Touana. Et après à eux appeler le Papa Nakufaki, des pays hétéropes à mon nana na mataka. Voilà. Et après Azamutu. C'est ça. Il dit à mon à Kende pour rendre de demeure quand même dans la nécropole. Ils ont le numéro public au tout faut à Kende au tala mutoise qui est cher. Parce que quand il y a Kofi Olomide, parce que biso a surtout pas journaliste bien sûr, mais tu quand c'est bon sauter. Voilà. Vraiment j'aimerais bien maman penza aller mbisamo qui est moi singana zo kango sous makasi. Nous allons mabana tout si sinon tu peux toujours continuer de débattre en haut tout le kaka de façon que non réconciliation est là et comme monsieur Kofi Olomide sur zongilette et mon ani donc vraiment dire singango biso to linga to lembisango toujours que le kabana bana bazolo ba to connaît tout ça là tu connais pas makato to le kato bongisa on dirait maman yemoko azotia sous donc atika vraiment au pays ça monte au place au biso to luka to bouma parce que toujours ça m'appelle ébélé de partout dans le monde entier bazolo biaka sur à propos ya mamie. Et ça fait mal parce que à maman moto vandane tout sur là bien mais le loto yoka ba rumeur à ma bien sourier ça fait aussi très mal. Et je reviens à Kofi Olomide qui est l'artiste musicien. Ce qu'on peut baboy atika. Je veux vraiment moni peut-être que baboy na bango atika. Atika. Vraiment Kofi Olomide je m'adresse à vous. Vraiment tika. Parce que moi le mususu ozo kolinga ko yo sala mona ndenge moi bien mais comme déjà ma bé déjà ezali déjà et bimaka ma bé. Donc vraiment dans le bien on a côté mamie il va moto wana azuki ezo lingi mata aluka bomita ke maman autre artiste musicien autre que Kofi Olomide aluka atika naye parce que attaque qui était papa pé à Olankadi. Donc voilà c'est un peu ça. Ben voilà, c'est un peu ça. Ils avaient un amour à Pachabora, c'est-à-dire Wazabang avait un Pachabora. Alors ben un Boulumba. Lelo Soki, Maramuya Papa Wemba, par rumeur aux obima et belé Nassima. Et ça parce que les moro mami m'ont créé un mot
pour l'élo et comment on va m'abouer. Ce qui est à faire qui calme, à l'éla qui mobile naïe, mais ma camo on surtout et non bimate. Mais yé tellement qu'on l'a n'amant babilo comme Kenke. Donc t'es pas dans sali boy, des obos t'as pas problème. Et puis du côté monsieur il y a Kofi Olomide, quoi toi Koraman, au moins Yomoro Yemba, Dieu voit tout, Dieu voit tout. Olobaki moto à Kofi, vraiment tous les lives vraiment. Net yo pe boye terebi papa Wemba zaki vient na yo, papa Wemba né moto azwa yo apesa yo goût la musique. Selon histoire, tout le monde a un podium pour première fois tout le monde a Kofi Olomide et un plateau, il y a un podium, il y a vivre la musique. Donc ça veut dire que d'autre part Kofi Olomide, Makambo Umba pour tout le monde a vraiment la raison. Tout le monde après papa Wemba. Dans les Marie Missam, papa Wemba, tout cas na ministre na biso Banza Mukala et puis maître Toro Yuka Susu, mécène ya Mboka na biso qui est nani Sonia Chombo, voilà. Donc tout me kata ko changer ta makam. Mercredi, moi j'aimerais bien que côté on appelle na ya mamba il y a comment il y a cimetière, tout martelé en mouvement, tout élément en mouvement, parce que ça n'a vraiment pas d'importance de ma part. Ça n'a pas vraiment d'importance. Kofi Kena Kenete, ça va rien changer. Rien va changer là. Voilà, ça va rien changer. Le problème est que les enfants de la défunt, du défunt, excusez-moi, les enfants du défunt qui est Papa Wemba, vraiment il y a mon état lié mini parce que bana batikali. Vraiment bana peut me pas beaucoup bima après. Autant te yébiter parce que ceux qui me sont souvent basés déjà j'ai humilié nous sommes maman na bomba moi na alors ngate moi na wana za humilié ngana ko ngapete moi na aza humilié devant la télé, devant l'écran, devant Batou que non baboyi bango ce soit disant. Et puis moi je vais aussi dire quelque chose. Maman Amazon a boyi ki banate quand moment nan elle ba ki banate non. À place mon côté balaxi même la image de net même la télévision place mon côté balaxi image que maman Amazon qui est mamie a boyi bana papa non le problème est que réaction na yé des autres à la mabé des autres à que ba comment comprendre mal que non a boyi bana bana na kolela ya kukuna voilà na kolela kukuna mais kolela kukuna alobi baboyi biso to lela papa matin comme maman Amazon voilà soka taka que maman Amazon a boyi biso to lela papa na biso wana est autre chose voilà c'est ça donc ou soit place maman soit qui n'est ko solo la lisula bana wana nde basali masolo ni mabi donc on peut pas en parler aussi ça c'est la télé on peut pas tout dire mais c'est que moi je voulais dire que non mamie a tiré ko la télévision n'a même pas la net que non a boyi bana wana ayebi kukuna tina o aza une année 2 mois c'est ça comme les petit Robert ayebi bango nyonso mais de sauf que message des acquis n'est mal capté par rapport à ce ajustement et comportement là ils étaient na côté té na nino zo ba likambo eza normal bi ke bino nyonso tout boyebi botende ba ndako na bino bo mo place monter Amazon na boyi bana wana vraiment to ngi to na kama bana yango to lukaki to teka descendre sur terrain pour lukaper ba veuve. Voilà. C'est-à-dire qu'il même qui na terrain quand on est tout ça va me saler sur kitoko pour na ko solliciter ba maman veuve il y a artiste ou musicien puis il y a veuve normale au hasard ni on ba ina zaki musicien té on ba ina zaki politicien té on ba ina zaki artiste c'est zaki mutu normal donc tout ça il comparaison wana da combat kasika pour comprendre que non on salut le sala makitoko makasi to zui veuve au hasard veuve il y a mobali musicien to zui veuve ou à ça normal ou à ça c'est citoyen non il y a comédien non comédien tout bon ma combo tout ma image parce que artiste on est les artistes en général les comédiens et musiciens et on a encore artistes parce que ce sont des artistes voilà veuve nous sous na veuve ou à ça normal à ça quand quoi ngana tout à la télévision bimarika na tonga beta kayone mais ça fait très longtemps et son mari aussi était polygame polygame à cause de six femmes avec plusieurs enfants. Voilà. Donc elle a souffert aussi na kao Amazon azanango mami azanango yango to nini to comparer bino ota na banda ku pour to zonga pour to débattre na bino de bobenga na téléphone na biso to na plateau to débattre
invité au premier pour présenter Bino pour monter Bani tout ça Frédéric Kimbe. Ensuite en image comment est-ce que mais to banasko na image nini to bana d'abord image est tellement belle. To bana d'abord il y a artiste. Voilà, Bassi artiste. Bassi artiste to bana on a comme ça to so on a plateau bon to débattre qui est après to cotise invité na biso o ya zappé orpheline. Orphelin ou bien orpheline, tu vois, moi c'est ton mobile. Tolana, c'est bon. Bonjour, santé Zabir, par la grâce de Dieu. Sangoba na ba benga ngai na 7h30. Tenga na Mbinza. Problème que na benga ngai, abi maman to ki sango papa wemba. A to ke sa ngai bien ti. Salinga bien na ngai ngai encore kambo ezo biso lisusu ba lisusu ekokita tobeki na maladie nini te tobeki ya kobeta concert na Côte d'Ivoire en tout cas ça passe lelo passe eza lokola pota ozaki na pota elingi esila basusu motonga bakoti susu na kati ya pota wana batumboli pota wana ndenge sikoyo ezosala biso na mitema en tout cas papa wemba biso babengeka ya Gilles témoignage eza ebele mais nakopesaka témoignage moko en tout cas ye na baartiste nyonso en tout cas aza te ke apesi numéro ya téléphone obengi ye azwi motu mosusu apase yo bien apesi yo rendez-vous soki obengi ye kaka na téléphone ye moko oui allo Paulina olobi nini ngai papa naza na posa na mona te sikoyo naza na misala zela asala boye en tout cas nani ntango Pepe Kale azalaka soki basali matata ye na ya Rose moto alokataka likambo nango ezali kaka Pepe Kale ntango Marie Rose azovanda na bula na bandala en tout cas naza batémoignage ebele mais eza mpasi bazokisi biso lisusu pota esilaki etumbwami lisusu en tout cas mpona mama Amazon conseil na kopesa ye na bana omoni eza choc bandimaki teke lelo oyo bakozanga papa soko likambo ezali balobi na français l'élève s'élève en famille bana ba approcher mama na bango bayoka mama yebe mama ayoka bana si s'agit ya kolimbisa soki mama aza na faute asengi bana bolimbisi soki bana baza na mabe basengi mama bolimbisi bacontinue mpo papa aza lisusu te moto atikala bango eza mama alors bana nyonso base confie na mama na bango ye mpe mama se confie na bana conseil na kopesa kaka yango wana mpo eza mpasi mpo bandimaki te lelo papa kokotika bango na modele oyo papa atiki bango bazala na bomoko famille ezwa mama ezwa bana basangisa bango bakoma eloko moko c'est ça bon na bato nyonso bayebi biso bazotala ngai na bilili boye surtout bana poto napesi bango nyonso mbote toza na mawa ya makasi ya papa wemba ebakisami misusu toyokozwa so mawa mosusu ya ministre biso ya culture art auti kotika biso lisusu eza mpasi yango na bolingo na mokili tozala bolingo eloko eleki bolingo eza te soki bolingo ezali tokomona mikakatano mosusu eza te napesi bango kaka mbote baoyo nyonso bayebi mama Pauline baoyo nyonso bayebaki Pepe Kale napesi bango nyonso mbote bana ya poto conseil ka tokopesa toza na mawa toza kobongisa semaine prochaine tokokende tokotala mama avant 40 jours biso bamama veve tozokotala mama nasekeli bamama ya Paris basi ya baartiste mpo baza na association mosusu kuna ntango mama koya bayamba mama eza mpasi bakonsole ye pota etumbwami na biso nyonso bamama yango eloko na kosenga na yango kaka yango wana mpo mama présidente aza mama Pierrette Madilu basangisa bamama ntango mama Rose ya koya bayamba ye biso ozokoyamba ye awa tozala kisasa tandis mpo aza na biso toyebi kekala mingi te soki asisi milulu ya papa akozonga kuna na Paris bango bayamba ye napesi bamama nyonso ya baartiste mbote mbote papa ngai naza madame Veuve Rachidi madame Rachidi Ali mère de 8 enfants bon mobali nanga pe azaki polygamie asi atiki biso yango wana abota ebele libanda abotaki na basi à peu près 6 bon nazelaki bango po ere ya bali ngai nakutaki déjà saboti
le fait toza ba africain nandimaki po na kutaki na bana soko okuti mobali aza na bana okondima nyonso osondimi ngape na ye koboto ya ngai bango nyonso bazaka bana ndenge moko. Eloko ya liboso ezali Amazon aza na bonzambe nano ayebake toza ba africain po papa Wemba abalaki ye ayebaki abali mutu oyo ya koyebana un artiste musicien aza mutu abombanaka te ayebanaka partout pe na bikolo ya biso po ekolo ya papa Wemba ngape na ekolo wana biso epa na biso ezaka bana bazaka ya tata bazaka ya mama te. Lede ya bali ye andimaki ye na ndenge nyonso oyo akutaki ye na papa wana azokolinga basi aza kubota libanda ayebaki nyonso na bana misusu ye moko abokola bango na kati ya ndako me na kokamwa mobali akufi oyo akoboya bana kondima bana eza te ke nde baye kobotola bomengo oyo oza nango te eza question ya bolingo po makila oyo ya bana yo boti na bana wana eza makila moko bana nyonso bandaka ni makila papa bandaka ya mama te soki yo siko oboyi ba wana na boya yo pe oboyi bango po bana ya mutu moko bazaka makila moko bakokoka bwana te yo lelo bana na bakotika bakosolola biso tozokola tokokufa papa wana ayebaki te ke ye pe akokufa boye yo pe oyebaki ozokende pe kokola tozonga nsima te lero yo kokufa bana na bakotikala sans mama sans papa na bamisusu wana si bakokomaka mutu moko il faut osala makasi okangisa bango baza esika moko po soki ntango mosusu bake kolingana balingani baboti bana na bakobaza bana normal te bana bakomba bakizengi banini po eza makila ya mutu moko na biso baafricain biloko wana ezaka te ye andima po ye pe auti na libota pe ya bato baboti pe ebele ye ya moko Amazon ndenge ni yako ya koboya baninga andima atia nano bozwi te nzambe nde apesaka bozwi wana na sepeli en tout cas eli mosanto ekotela ye atika esprit diabolique wana aza nango asangisa bana na kosepela lokolo okoti na monde na biso okoti sika oluka biso bato tokufela mibali kala baveve ya kala toyebisa oyo ezaka ndenge nini po yo oza nouveau ne pa na biso okoti sika na monde ya biso tuna biso bato tokufela mibali kala ndenge nini tovivaka na bana ya mobali atika bango nyonso tokabolaka te po eloko banda ekokufela o eloko banda ekosalisa ozuwa eza susu te etika siko nini bolingo kaka nde otikali na yango po bana wana yo boti oza na bango bolingo obokola bango kimia po bana okanisa teke bana oyo boti nde bango bakosunga kaka te na ba oyo bato mosusu baboti me ndenge okofanda na bango malamu bakozala reconnaissant na yo bakotika o te luka biso bato tokufela mibali kala tokotisa topesa o leson ya kotikala veuve liloba na ngai yango wana oluka veuve ya lingomba nyonso kopona lingomba te mangomba ta misato mine mitano kutanisa bango ba expliquer ndenge nini monde oyo okoti sika ezaka monde moko mutu azaka na jalousie te azaka na bolingo na komikitisa nde eloko ya mutu oyo otikali na ngono otikali kaka komikitisa na kozala na bolingo yango wana. Voilà, pour mon image, ça dit, vous comprenez maman que on est à Bassi, au Bazaki, Bassi à feu, l'artiste Nabissou, il y a moi aussi à feu, Pépé Calais, Yampania, Kabassé, donc tout le monde et puis au m'a potongo na moi aussi na maman Rachel madame Rachidi ou azana voilà. Simple mutu aza mobali aza moi aussi il y a star avec moi ça star voilà mais apparemment diloba moko na yo ki a madame Rachidi ninga lobby Amazon obota misika oza nouveau né na monde na biso lelo toyambiyo mais luka o comprendre ndenge nini ba vivara na kati wana ebité umba ni uteli ba image.
Voilà, côté on a essayé de mon kimawa. Et non kimawa. On a souhaité na côté le monde voilà. Vraiment, je ne souhaiterais pas bon éviter Nzambe mais je ne souhaite pas na dans le monde voilà. Vraiment c'est très difficile. Il y a témoignage de maman madame Rachidi où il y a veuve Rachidi où en tout cas que non mon bana zakina 6 femmes, nombreux enfants. Bana comportement caractère ou éviter mais le comme on essaie bien abina nyoso wana faut que bolingo ezala abi bana wana baza bana na yo na ya libanda baza bana makila ya mtu moko voilà ce que bibo wela pe nini mtu mwasi akufina le bona ko bundela mtu akufina vraiment et ça lit bien ça lit pe mawa mais zabika dai pelobi apona aluka ba conseil. Voilà. Et surtout, il y a ma veuve. Surtout, il y a ma veuve, alors qu'on va conseiller, surtout, il y a ma veuve. Pour ma mécanique, nous, là-bas, il y a n'engagez pas sur l'angle de Zalaka. Il y a pas pour na église té. Pour na ni balobi, oh, église ni non, on comprend plus. Ah, voilà, voilà ce que tu vas tous au grand souci. Mais à ce cas-là, jamais qu'au bana, au remarqué que t'es ma maman en tout cas. Baza vraiment mité ma menene surtout cause la moi si star aux autres différencier maman Rachidi na moi si il y a sans souci malgré mbela azaki musicien mais 6 femmes voilà mais à vivre bon au tia kolisi balana et vraiment isa ilo komoko vraiment à féliciter notre personne mbote na cadet na ye Abdul Rachidi Abdul Rachidi ba gros bisous Abdul place Azali vraiment c'est vraiment bien mais tu n'as pas tourné tu continuer l'émission tu sois peu orpheline tu dévoiler ces grâce à les amours moi si vraiment tu sais merci na attirer occupation pour aya ou ça na biso na plateau négatif manquer invitation voilà parce que tu le ba veuve mais bana au baza ba innocent voilà vraiment tu capé moi na moko innocente ou akufer la ba akufer la papa mais maman a envie ça c'est vrai comment est-ce que ba santaka soit baza délaissé ou bien abandonné. En tout cas, l'entrée, il faut dire qu'il y a un mobile, il faut y inviter la biseau. Ouais, voilà. Tobing a bongo, tantine, sœur, maman, madame, mademoiselle. Stop. Madame Chibé, déjà, invité na biso. Il y a les lots au Solanaï. Ça va? Ça va bien. Ok. Prenez place alors. Si. Voilà. Voilà. Attention. Bonjour Madame Paola. Bonjour. Messieurs. Ah. Madame, monsieur. Voilà. Voilà. Lelo, vous a invité na biso à www.clebois.com où ils ont émission Combat à Cage. Combat à Cage et fonctionne à Bongo, équipe Mobimba. C'est-à-dire que tu vas présenter en haut, ils ont Omba Potongo, la valeur ajoutée na Freddy Akim Bebote à chérie. Invité Omba Potongo, invité na biso où il y a la bombe là qui yo. On a pas noté, il faut être dans un plateau. Tout mécana nous, moi du solo on a le monde qui tout y va dingue sans sang. Voilà. Premièrement, nous aussi mademoiselle Paola. Merci déjà de notre invitation. Pour tout de suite, tant que vous soyez, vous avez une occupation. Nous soumettons, nous avons temps pour y aller ensemble pour débattre sujet. Vraiment, merci beaucoup pour notre occupation tiki pour notre couilla. Mais premièrement, nous avons posé une première question. Nous avons été orphelins de père. Papa Koufa, ça fait combien de temps? Ça fait plusieurs années. Plusieurs années, en tout cas, ça fait plusieurs années. Plusieurs années. Et vous mêlez, voilà, vous mêlez, vous avez famille nombreuse, pour le papa, ça qui est un peu polygame. Donc, il y a des gens qui sont plutôt éclaircis, pour tout ça, dans le camo, pour pas dire, vous comprendre, parce que vous avez papa, ça qui est polygame. Oui, il y a des polygames, surtout qu'il y a des musulmans. Nous, on est musulmans. D'ailleurs, pendant c'est permis pour plusieurs femmes. Il y a des polygames. Donc, moi, il y a deuxième femme. Moi, la deuxième femme. Oui.
Voilà. Il tombait bien parce que vous êtes deux hommes, mon ami mon maman mi balé. Voilà. Il tombait bien parce que papa oui mais j'espère oui papa. Musique naïe vraiment naza fan naïe. Vous avez fan naïe ça tombe aussi bien. Il y a moi tout y a bio et tant que orpheline de père pour la rumeur aux sociaux je sais que vous appelez les réseaux sociaux. Vous avez la ramine comment est-ce que bah rumeur aux mais surtout pour na ba orpheline wana ba orphelin wana baza lokola yo o ba maman na ba botama baza bana ba mbanda to loba bien o bazo subir conséquences actuellement. Il y a négligence, il y a bazo nzima bango te paraîtrait ndenge bango selo ba rumeur na ba lobby na télévision. Et tant que que tu peux dire par tu peux un peu s'exprimer na kati ya popa bozo za na kamo ona ba ko lo bani wana na lobela ba ndeko nanga ko lobela take ba ndeko na yo orpheline ba orpheline na mikolo voilà mais to za ba orpheline ya ko pe bazali ça pose pas un problème vraiment bon quand c'est dans la copie ça va on a coquille au loba c'est vrai que c'est pas facile c'est difficile beaucoup fait la mutumoko au hasard yaya télé quitté mais papa au hasard kaka moko azalaka moko batu muso bamona bana mbanda tout ça mais ngana omone papa pour papa taza ya pousse taza ndenge nini yende papa na yo bango bazomona ye papa batu muso bazomona bana makangu bana ya libanda tout ça enfant bâtard mais bango bayaki kolela papa na bango en fait que je sache on dit que ba utaki musika hein ba uti ba poto bamboka musika ba risque nyonso wana que va empêcher bango kolela papa ça fait très mal. Moi-même qui vous parle, papa la biso akufa sur place de akufa musika ya Congo. Ti lelo je m'organise d'ailleurs pour que nous la tombe naï. Ti lelo na mona tombe naï. Voilà ouais. Na pays encore d'Afrique. Ah OK. Ah, il faut que le monde tombe naï. Donc ti lelo nazo souffrir de bango pe bazo souffrir. Le fait que na mona place bakunda été na mona elo côté nazo souffrir moralement et ça donc et là qu'on a vécu tout le jour à chaque façon na data na nzela nazo leka na moni papa mon bon métis ce qu'on a moni n'était pas na fait panza non azaki métis hein oui et moi ça na moi va se délire quoi non ou qui c'est ba métis et na qui c'est pas monter ça dit papa va boti la balle non papa lui d'abord as artiste ça c'est normal parce que ouais papa na bino d'abord tout le monde est le boyer l'idée aujourd'hui ça beauté à papa toi et maman na évité mélange quand même on balé on laisse le métissage non ah voilà en tout cas conseil na kopé sabango bazala beaucoup plus na sagesse surtout à Zamukolo naïbi vraiment on maîtriser ba comme la bango mais na mona ki vidéo moko oui en tout cas yon to Zamukolo âge de jour comme nango et âge mature en tout cas yonde il faut encadrer baleki eza biloko eyaka na mamatanga nyoso ba problème ya bongo eyaka toujours eyaka tout soit ekoya ya bandenge belé mususu koya bawole la biloko mais ba wole no biloko te bawole la no mutu bomona papa la bino côté azalaki ba empêcher bino déjà donc pour la biloko to ko ma kutu kuna te conseil na moko pesa en tout cas il faut être très sage pour la kutu je sais pas na ndenge possible leki na ba écran tout ça vous savez les émissions tout ça oui en tout cas pour la bobi ko arrêter wana c'est bon déjà parce que vous yebini nyonso tozomona banda ko tozomona il y a de problèmes et de problèmes sérieux partout il y a de problèmes moi qui vous parle ba journaliste tout le monde caméraman bango nyonso baza ba problème et les gens qui nous suivent pourquoi ba problème wana nyonso toyoka kango libanda ti c'est vrai qu'il y a papa oui batoyebi yango parce que d'abord star et puis makamune eleki en direct. Donc facilement, il faut tout le monde makambu. Ce qui peut-être maman Amazon a ça qui va réaction en athée. Tout le monde qui comme là-bas niveau en athée. Tout le monde va se révéler va poufa. Tout le monde va bloquer. En tout cas, tu sens que la femme a la humilité. Mais et là on a collaboré avec boye ba kebanda kunyo so ils ont pas problème nango. 4 murs ya banda kwanande et bon barango to ça la toujours de façon que to fin de sabatu to fini kamabe wana e bimali banda ti. Mais le col a bien essayé bimali banda. Pour la nana osenga bo arrêter parce que ndenge zo kende ce n'est pas bon
ce n'est pas bien. La vie, elle est tellement courte. Tout ça, Nicolo Moutier na mokili. Alors, ceux qui na mokili, nous avons fait un jour où tout vivre caca heureuse. Tout ce caca problème, banini, tout ça. Non. En tout cas, ceux qui, comment elle s'appelle encore la Julie, hein? Julie. En tout cas, que ma soeur, ma grande soeur, en tout cas, encadrer la bisopé. Il y a eu des problèmes comme ça, et zongi, et surtout mingi on embête à cité, problème, ce sont les mamans. Maman de biso na problème. Ce sont les mamans. Maman de tindi kaka toujours connu la moto. Moi je sais, elle aussi son la elle c'est pas ta maman mais ndeko ya maman. Elle se qui pas nanya maman wana et ce que tu as le bino cholai. Elle dit cholai. Mais on va dire botali donc si je vais comprendre Paola exactement de leur vivant et parents il y a déjà des problèmes où ça que mes maratites on va parler kufaka là où yoka okoloba oui et ben déjà tango mais oui mais le que bon papa on a noki mais ça stress ya ba maman stress ya ba maman je vous jure ce n'est pas facile pire encore si on va faire la place mon corps mais non ils sont sérieux. Et ça toujours babo asombela ki boy ngai kutu mikolo azo kipenga te omoni kuna si asombeli boy mikolo kutu asombeli donc bosa omoni batu bosa place moko bosa concentré si kamoko donc oya sali boy wana yoki oya sali e bandaka déjà mais c'est quoi ezaka nini papa ne ce qu'il faut azala ferme azala fort azala ferme azala vraiment mobile mais tu papa la vision qui déjà na d'abord soda donc osana tenter yoki de pointer au musapi oh le bana oh boy non pas problème ezala ki nango mais batu po ba yeba ki bambanda wana bazotu na ba swanaka est-ce que ba swanaka c'est vrai qu'il y a différence ces amours parce que peut-être papa oui ba si wana mususu a officialiser ki angote mais pas ba musulman ba officialiser kango mbanda na ope aye na mariage ya ba ke ko bala muni kutu ko biso kutu yonde lukala deuxième femme yonde luka wana est selon ba religion, la culture, voilà. Mais en tout cas, pas si la montée mais autres religion, la culture, t'es pas César, pas si mon corps. Et là, on a lancé la Julie, encadré, baleki. Encadré, en tout cas, on a l'image, voilà, si la soeur de papa, Wemba, la denga, le dinga, la CP, l'inamo. Parce que, il y a un clôturer, on dirait l'icambo. Le quoi, il y a un déconnaille biologique, vraiment à clôturer l'icambo. Alors, oui, maman Amazon, elle a moi sinaï, bako, bondisa kaka. En tout cas, tous ces Bongissa, s'il te plaît. Ils ont ça image à ma baie. On voyage pour qu'il est partout. Bon, pose une question, on voit beaucoup de ça. Et il paraît papa, il a plusieurs enfants. On dit que oui, et alors? Alors là-bas, on a 8, oui, et alors? Ou bien là-bas, on a 20, et alors? Voilà, merci vraiment de la précision pour le PCBISO de l'eau dans l'émission. Parce que Aza, aux orphelines de père, Négé Morona Coucou, Négé Mona Simé Poitiers, Négé Mona Petit Robert, une année 2 mois, il y a beaucoup de Zouakio, Bakadi, voilà, Kadi Joe Junior, voilà, on est sur tout au Cameroun, on est sur Bana Indité Moko, on est ici, Moko qui est Papa Wemba Chungu, Jules Wemba, ah papa. Voilà, Paola, tu as connu que chuter vraiment vers la fin, l'émission Nabiso. Tu as la caméra Nabiso. Malgré mes projecteurs Nabiso Zobeta, vraiment c'est l'effort où tu as la caméra et tant que orpheline, ou sous la maman Amazon. Ça le coup là, maman, ça le quoi yo Simé Poitiers, ça le quoi yo Kupuna Julie, ça le quoi yo Kadipe ou Azamona. Tu beau Kabula, l'autre ça la pose au Kabula de la combat Kaji. Mais tu Kabula pété, tu Kabula de la moi, je sais que ça fait mal parce que yo pose à Félix, aux hommes pour ça ce qu'on a place na bango, Sola, maman Amazon des caméras. Donc déjà Kadi c'est la fille biologique de maman Amazon. Oui oui. Donc il y a ce qu'elle a le maman en lobanika parce que bazou le canal bien. Juste que l'amitié la place il y a un balugi. Donc l'amitié il la place na côté na bango. On a le maman Amazon. En tout cas, question de Bino, vraiment, il faut beaucoup réfléchir. Hein? Ah oui. Ben, et là, on a d'abord maman Amazon, avant maman.
Donc, babengi déjà maman. Maman est lobby tout. Et là, on a vu que c'est pas maman. Ngai sikoyo na misai lokola la za Julie hein. Na lobby ka maman. Nyonso eleki. To limbisana, pardon. To ebike. Ça lui se passe. Biso peut to sali et le moko. On peut déranger, on peut sali passer. La mise sur Batou, la mise sur Mokibomba et on aurait pas embêté. En tout cas, ceux qui ont eu qu'on biso comme banana yo. Quand on a la place mususu, il y a aucune idée. Tous on a papa à travers yo. Parce que balo baba toujours Batou o babandi et si kamoko, ba comme un coco kana. Tous on a directement quand on voit maman Amazon, on le voit biso image à papa. S'il te plaît maman, vous en mettez ma maman. Et je sais que tu es une femme de prière. En tout cas, si on veut tendre, biso iboko na yo, tozala toujours pembeni na yo, kaba conseil, maman kamubele, plus de 40 ans de mariage. Maman, ma bala lelo, bakozo kabana une année, 9 mois, bakabwani, mais 40 ans, au moni de toutes les couleurs, mais au vanda ki kaka bongo na papa na biso. Donc biso to ke nous doit conseil mususu wapi, so ki za yote. Nyonso eleki maman isa kanda. En tout cas, on essaie de tirer l'eau dans le vin. En tout cas, on doit biso comme banana. Vraiment, pardon. Ceux qui ont pardonné, tout le jour, tu péchaka. Tout le jour, tu sala ramabé. Mais Nzambe wana a pardonnera biso toujours. Et pourquoi pas biso batamoutito pour qu'on se pardonner. Tout ça kaka batu, tout ça ba pécheur, tu péchaka à tout moment. On doit pas parfait à ça. Vraiment maman, l'amitié na place à Julie, vraiment maman, tout ça na posa na yo. Voilà maman, tout ça na posa na yo, vous savez neti maman Amazon, ça le quoi malobo bimi ya makasi uti na motema et ça les biso pe bien na plateau. Tout le monde peut voir Julie mutazo loba message Julie. Tout le monde ko si bien potazo loba mais ça a été tout à l'heure pour la petit Robert na une année 2 mois mais ça a été mais ça l'une ya ba Féline P pour à lobby. Pas si vous appelez la montée manière de déconner. Vraiment, ça n'est fini, Frédéric Aki, mais je sais pas. On a la clôturé là. Voilà, après tout bon de la nation. Voilà, merci beaucoup à Paulin Mongemba Bokulaka. Paulin Mongemba Bokulaka Mongemba, papa na grâce Bénédicte Steven, grâce à ça hospitalisé dans le centre na cinquantenaire à Kinshasa. Moi, malaria, c'est qui est bonne guérison à toi, ma chérie. Numéro de contact pour nous contacter. Bisso, na combat cage, conseil surtout, et ça la bien mingi. Muzoba, au Koutane, Bende, au Zongane, na Luba Kaka. Nous avons 3 pardon, na 00243 82 95 48 092 082. Petit code est en boucle RDC 0043. Pardon, 00243 82 95 48 092. Un grand merci à De la Nation. Oui, après ça, une opportunité pour les Kumbakage. Merci beaucoup à Herman Emporio. Merci à Mboka Hotel Mboka na Brazzaville. Surtout l'hôtel Mboka Kitoko à Aurélie na Bandalungwa na Lac Moero numéro 25. Juste na Bandal Moula Rwana. Kata Kitoko, Kolia, Komela, Champagne à Gogo. Tabalibana on a cano tu poto y pesa lokuza loger flat kitoko malili cano posé ya Niama. Merci beaucoup. Voilà, on est aquí la valeur ajoutée au Mbakotongo. Oyo n'hésitera jamais pour y à ça jamais à zéro. De la nation Maramoyo moni Maramnet Sabana. Je crois toujours déjà orphelin, donc orpheline plutôt, veuve peu lobby, donc ma a tout clôturé. Ok, ici on a si j'aime ce combat cage boy bining ça là. Il faut qu'il n'en nous la retour nango et au coup t'as la peine à maman papa oui mais il faut qu'il tout ça là yango pour les bien. Il faut dire, excusez-moi, donc tu as un bango pour un sujet papa qui a 40 jours. 40 jours. Voilà, c'est mais si vous vraiment tu bête, est-ce que le sujet me sous-sous nous avons des bélés. Vraiment, tu bombe belé la caisse. Bélé. Papa est côté ici pas sujet. Oui, puis sujet tout eza. Ezani. Papa oui m'a dépé à Koufi. Attirer les bisoboli. Oh. Oui. Balbon est bimé belé.
tala to chango kate omba balbum ebimé belé pourquoi balbum ezobima ici mara banze momoko to mibale to générique mais non mais papa Wemba a koufi to muna ki papa Wemba à la star skou ça les biso mo soni ya ngo na lobina au soutenir ba artiste congolais nyonso to ozala rappeur ozala nana en tout cas na sima na bino na ko soutenir bino na deve moko obo comprendre merci na bino surtout Gikele motema ya Marie-Louise Gadi lipasa bambongo de deux simba ya Dazoflex mima wetu bela dinganga Paola Schengen maman la prince Ange Kimbe grand frère propre Eddie Akimbe de la nation surtout et pour la nité nayo Kovo VVK à l'international. Merci beaucoup Julie Chibanda bye bye na invité. Bye bye. Bye bye.